L'histoire du jour na Dekina TV, la championne, grande sœur, a boma li passe en ngai. Po yena mobali bakoma na kisi ya mbongo. Pandeko. Suivez l'histoire du jour. Ndeko mobala la championne. Makambolo bakeza ya solo. Moi si na mbongo. Aza prêt. Ya ko sala nyonso. Nde yaya boma li passe en ngai. Po yena mobali bakoma na kisi ya mbongo. Mais après, na souka mobile a sacrifié qui kaye. Suivez l'histoire des shows. Ndenge yaya ndeko mobile boma li passa na ye. Pona bakoma na kisi ya bozo. So ezamba li boso mona la championne. S'abonner s'il vous plaît. Pona ko sala partie à une grande famille. Il y a Dekina TV na YouTube. Suivez. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit, Dekina donné Kandono Tete, la Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros bisous, na abonné nous sur Dekina TV partout dans le monde, et c'est Kabosali, et j'ai dit, bienvenue na ba nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout et de rien, sans oublier les sponsors officiels de Dekina TV, mon vieux Benz Benzoula Moutouka, le 4x4 double pression, il y a Suède. Un grand merci na bana membre ni so bazo soutenir la championne ko kaba et sa volonté et si que bozali bomi yebil moko bondimi ko tasingana ki ko chaque mois ko soutenir la championne nzambe nanga apambola bino bana ya Congo, bana ya Afrique, bana monde entier mokili mobimba boyo kalisolo ndeko bana lobi la championne moi si na mbongo aza prête à kosala nyonso. Moi si na mbongo ako sacrifier mobali na ye, moi si na mbongo ako sacrifier bana na ye, moi si na mbongo akoyi kosala nyonso sauf rien. Na bakisa ki bana mama ki papa na ngai za basi nyonso tuteo. Na mokili y a toujours les exceptions, il y a toujours des exceptions. C'est vrai likamwe komi to beta mais faut yeba ngo keza moi si nyonso tenda ko sacrifier ndeko na ye ou mobali na obemba na pona mbongo. Mais malgré ça il y a aussi d'autres femmes basala kango mais za basi nyonso te. Na kosi merci na ndongo répondre ngai bandeko lisole uti pa ya ndeko mobali azali passe atopesa kombo chako na omba ipasa ya batetela soko yoki mutu babengi chako omba soko azali passe te seki azandoi voilà ils la rappeler ngana parce que cousine ngana Canada chako lokaso Karine Chako azali passe te mais aza li ndoi ya tata mwasi na biso Chako o azalaka na France. Voilà. Ma passe on appelle si bango Chako na omba la charité bien ordonnée commence par soi-même bazala ki ma passe. Ndeko omba la pesi li sola bila championne grande sœur abalaki mobali. Ngai naza mobali li passe na ngai azalaki ya mwasi donc li passe azali Chako omba azalaki mobali. Voilà. Nde siko omba wa pesi li sola lobi tozala ki na biso normal, grand sœur abala ki na ili bala ya mbongo te la championne. Abala ki na ili bala moko normal, oh il faut l'aime sous pe soki l'aime sous bokei, au senga moi quelque chose l'aime sous pe izati. Du coup, to moni moi makambo et comme il faut changer quand même obika kake ceux qui situation moni surtout biso na Congo na Afrique na biso ceux qui moi mbongo situation qui montaza na situation et moi na kaka moi ba signe ya mike ozala kete moto oyo amona naka na mbongo. Ba yaya pardon ya mwasi na mobali na ye vie comme il faut changer mukie. Tant vie comme il faut changer mukie to sepeli parce que nde tozala en Afrique kuna soki yaya ou bente ya mobali be ya mwasi azana makoki vraiment biso toza ba africain to sunganaka toza loka mindelete ndeko soka zui to sunganaka a moins tant bato akomanga na poto ande to komanga na mitema na biso mais na Afrique penda bolingo ezalaka soki mutazana bozui akotika bandeko na ete a moins ezala ba bozui oyo ya ba condition ya mabe. Yaya na mobali bakomi quand même ko évoluer mbo ekomi ko monana na ndenge moko boy ngai omba leki pardon li passe na ngai Chako yende mtazala ki trop attaché et si to kola ki déjà donc to wi ko kola toza bana mikete pona zo yeba toza bana mikete naza ko yeba tozala ki vraiment na se ya ba 17 ans te
Tous na sœur 17 ans, tu déjà na secondaire. Donc grand sœur abalaki na ye azaki na ba 20 et quelques maintenant comme ça qui 30 ans te biso baleki toyaki mais ma yele déjà c'est kolaki donc moi na 17 ans moyebi déjà na kid donc tu as un peu évolué et puis en parle sous ndeko na nga moi si par rapport na nga moni basi bino bo évoluera quand même moi noki par rapport ya mibali donc ngana tikalaki par rapport na ye ceux qui ba isi yo ke toza mapasa ondimate po ngana tikalaki moi si a se développaki donc ye lokola ya moi si donc azalaki tout le temps au kende pa na bango tout le temps la championnat li passa na ngai omba abela pardon li passa na ngai chako abela sans explication maladie moko donc ba beta est rapide vraiment abela les temps qui n'ont pas de maladie fièvre maman zo chaka essuie zo chaka serviette zo chaka serviette pour basala nini ekitisa mwana fièvre biloko nyonso aza kolia biloko nyonso chaque azolia la championne azo sanza biloko nyonso chaque azolia azo sanza nde mama tininga kende pa ya na bino kendo lobaki te awa chaque mois été il faut to kende na hôpital so na quelque chose asala nini pardon bandeko. Pardon, et tebino yebe ya kapena ba allergique mo ba mpusa partout. Soki ndeko na bino azana mbongo atinda mbongo to mema chaque na hôpital po asali quand même mikolo malade zo kitate po photo kende ba sala yeba examen approfondi to yeba eloko ni eza kotonisa. La championne yaya apesa ka mbongo. Apesa ka mbongo na kenda na kuta ina mobali na ye mobali na kutu lia na vite moyena li ezate po chako atika li kuna donc malade makasi mama zozela soko opesa quelque chose pour asani ba mimi na hôpital vraiment grande sœur asenga ngana lia na lia kite apesi mbongo na sali na kena ndako na zongi mama akei na mwana na hôpital akendaki ye mokote na ba ya misusu pe ba kei na lipasa na ngana na hôpital la championne ba komi pona na hôpital vraiment eloko e salimaki pende sali ki non Chako akufa ngana to yebite mizalaika bablo moko ka ya mystique basimbi boye oh boye tout bozo ya na mutu donc ka oyo eza ya binote bokimi mbango donc to komi na hôpital kaka na couloir na nde mama lobi le tamba simba mutu Chako alala kina ye kwaya ke mutalali nde siko baya ko simba mutu nzoka isa kendaki me bino bozo ya na mutu sakufaki na ndenge nini malade nini ya kufi nango loko ape mbongo penza malonga te ya kosala autopsie parce que autopsie à l'époque ezalaki vraiment na sia ba 250-300 $ te wana ezalaki ba mbongo ebele loko ape mutu sa kufi ata boyebi soka kufi na nini te to monaki na biso ngo importance moko te mama alela mwana ya mwasi ngai pe donc il va mettre ça là qui passe et ça là qui vraiment passe et ça là qui passe na yebaka tango ndeko na ngazo kata mtema na yoka malamu te na yoka vraiment malamu te na yebite soki potozama paso betendenge nini na yoka malamu te la championne na yoka vertige na zala ko obligé ya kongunza mabuye pona kosala nini donc omeka quand même ko comprendre eloko nini ezokomelanga na yoka malamu to mon neti vertige anzala neti soki ndenge nini na yoka vraiment malamu te na fandi après na komeka komizonga na ngai moko na fandi na zala ipenda bien te kala mingi te nde bato bakendaki na mama bazozonga na kolela te Chako akufi epesaki vraiment pasi bakundi Chako bato baleli ndenge ezalaka kaka la championne grande sœur abanda malade grande sœur asalini abanda malade tanga bandi malade. Donc malade penza o ekomi ko reverser mama o ya bota biso o ya boti pe ya na nga yebisi ya na biso amosa lobi ke malade o yozo beleza normalité mwana nanga soki oyebi likambo ifo loba parce que malade o basimba bazongsa boye malade zo mona na te yo muto zo konda kaka maladi moko te quand je vous dis que beau frère na biso komaki na mbongo donc moi ça beli tellement que alonge na ndako na libala aye kofanda na ndako ya mama na biso et pas na biso pourquoi parce que talaka moi si le malade le malade famille mobali bango ba komi ko déclarer pardon boyete abalaki mwasi po asala nini azala pe quand même ne serokaza na mwasi ezala te maladi nyonso azonga nene pa na bango bakende kolobela makambo bongo soki abiki akosala nini akozonga bande ndeko mwasi mama na tunya lobi mwana maladi oyo eza malamu te maladi oyo soko yebi likambo ifo loba yana biso akomaki entre la vie et la mort soki oyebi likambo ifo loba parce que nde tozokende boye komema yo na liwa ya solo grand sœur penza même ata kopema
même atako pema et comment qui passe a otuna mama est-ce que ozomona batwana yo ozomona batwana yo ozomona te shakonda ye kozanga yo ozomona te shakonda ye kozanga croyant que mutu soka linga kufa amona ka ke batu ndenge zalaka soit disant ba croyance bato bikaka te chaque wana te wana bomona babondeli pona nini ke te molimo na kufa elongwa bino bomona chaque te nde mama na biso ye koloba lobi mwana bana mapasa bazalaka bololo bana mapasa bazalaka bolo bazalaka ngai soko yo yebi likambo na liwa ya ndeko na oshako ndenga kufa liwa ya moi il faut loba po soki to kokota na mabele po eza lisu normal to mona shako na ndenge nini la champion nde sika yana bisa fongola motema nde sika yana bisa fongola motema mobali na ye pasi ya gravité po bande ko kele la teke osoki ndeni te bazalaki na bona moma koki me ebelete tanga moni ke bozue zate ndaki bikota kota ake bikota kota asololi na nani na grande sœur asololi na grande sœur tanga asololi na grande sœur bake basali nini bakei bapeseki na famille mobali bapesi na famille mobali mbonge mati tant mbonge mati mutu oyo mobali la grande sœur abomaki na famille n'est pas comme ko telemela beau frère lokola comme ko telemela beau frère nganga wana sele avec makamba lobiki te il faut basala nini ba sacrifier sur mutu moko oyo akotia barrage entre ye na ndekone oyo abomaki nde sikoyo mutu wana ifala kuzala mutu mususu bente mutu ya membre ya famille ya mwasi nde mwasa jijaki bon kaka leki ne oyo yaka chaque fois yaka ernyosu na ndako na ye ya libala nde ajijaki bon ko sacrifier nde basalaki nini ba sacrifiaki Shako azali leki ya mwasi babomi Shako o azali pasa o ndeko na mobala pesinga lisolo tango babomi Shako ale Shako pa komi ko sala nini ko telemela mobali ya yaya na mobali na ye yaya donc chaque ozo telemela beau frère na ya zo telemela pe yaya donc yaya zo mona chaque na ndenge ya mystique basala nyonso po ba meka ko sala nini ko meka ko kabola donc de sorte que chaque amona na kalisusu te ba mona ke lisusu te mais esimba te grande sœur alobi yena mobali basala ka cérémonie moko na butu koleka ba minuit mwasi na mobali ni s'il vous plaît donc na teni ya Adamu batimola libulu babwaka ba maki ebele babwaka ba maki siko batimoli libulu na pao mais siko pona kokunda libulu wana o bataki ba cérémonie ba biloko nganga sengaki bango il fallait ça la nini bakundango na nini na ba derrière na bango na ba fesse na bango na maboko te mais mobali abaloki koto kuna ali bozo sala nini bozo sala neti bo na sima bozo kunda libulu o batimeli na pao na sima na ba fesse na bango tout ni njoka cérémonie wana basalaki yango moi ça zo kanisa ke po ba meka ko se protéger par rapport ya bato babomaki nzoka mobali na yende alinga ka sala nini a se protéger par rapport ya chaque ndenga bande ko bimela ye ndenganga ayebisi alobiki te omoni lokola Shako aza makila ya mwasi na yo donc soki olingi otia barrage entre yo na Shako il faut sacrifier car makila ya Shako ye moko parce que Shako aza ko sepela te donc pour sepela il faut ça la nini otindi kela ye yaya na ye na séjour de mort donc a sacrifier mwasi na ye donc mwasi yaya ba omba wa pesi lisolo ya lipasa wa pesi lisolo azoye bate libulo batimola na minu na mobali tout nu na lopango na bango nzoka ezalaki nini sacrifice oyo bande ko sacrifier ye moko après acte wana mikolo tango eleki nde ayo sala nini akomi maladi lokola ye pe bande ko bela sa kota ki banganga sa zwa ki gu wana ndakende ko sala nini akenda kisuko kende ko sala nini ko consulter nganga mususu nde nganga na yebise kete lokola ndeko na mwasa za ko bima mobali na onde sikwa sali nini a sacrifier yo na place ya nini ke ye azala ka déranger donc eza lokola ke ye a pesi yo ndeko na ye po ndeko na tika ekimia yango moni cérémonie go sala ki wana na buto ezalaki nde po yo sala nini oleka mbeka ezalaki te ke po bo se protéger na bato bobomaki na libota na pe na libota na yo ya na biso atatola ngona monoko la champion atatola monoko ba 4 jours ezalaki belé grande sœur akufa yango na ye koloba awa moni mbongo abomi ndeko na biso ya mwasi Shako akufa
Yepe mobali ya boma batu na yebite soki kombe me wana eza yaya na biso ye moko avant kufa. Wana mama lobika bana papa sa bazalaka bololo. Bana mapasa bazalaka bolo yo ndenge nyokomi komona Shako. La championne tango grande sœur akufaki. Tango grande sœur akufi ndenge zalaka botie katafa botie makambo nyonso ememereje exposé tout et tout mobali ya yaya aya akitisi bana na jeep moko bien bombe bana ka bakita batikala ekoboya na te po ekoma ki benda bika famille ezokanga bandoki o kuna pe yepe mobali bakanye ndoki po vérité yebana yeke ndeko ya akufaki boye bango nde basalaki nini balekisaki ye. La championne mobala yaya aya na jeep akitisi bana baboti bana misato la grande sœur bana bakiti mobala yaya a démarré jeep na rapidité bana quartier ameka ko mabanga mais asala nini akendaki amonaki ata ebembe ya mwasi na ete ata fleur ya pamba oyo apozaki te likolo ya cercle ya mwasi na ye yango na ye kopesa témoignage na bandeko basi ou bien te mibali o bakotaka banganga mwasi na mobali boyebi boke okota nganga yeba ke soke yindi mutu akolinga ko sauver pona ya kolinga sala nini amibatela yango beta lisolo grand sœur Nicolas mbongo a sacrifié langa lipasa na ngai mais fin de compte simba kite tango bato baboma ki bakomi ko telemela bango mobali alobi ke te nganga isa bi ke te lokola mwana ya mwasi wana obobomi blaza ko telemela yo azo telemela ye ya na ye mutu oyo fo pesa kaka fo pesa ye ya na ye po sala nini po kanda na ye sala nini ekita po yo na ye bo sala nini bozala lisusu na contact te pour mona kaite nde ya mwana grand sœur azokanisa ke bazo sala nini obo ki bonganga ki bondo ki po ba aveugle bato baboma ki ba mona bango te nzoka rituel wana ezala nde pona ko sacrifier ye butu wana yana biso ndalu baba timula libulu baboka ba maki basoso ba nini ale olie bakunda libulu wana na pao bazokunda ngona sima na bango donc yo fandi boye ozo sala nini ozo tindika mabele na sima na ba fesse na yo tala bonganga buzoba tala bonganga buzoba mutapesi lisolo lipasa lobi la championne grande sœur akofatika bana misato bo frère azana ye to yebi vi na eti na nina enterrement ya yate donc yango pesa lisolo tango yozo kende oyebi mwasi na mbalo oyebi bo pesa bana bo pesi bandeko sili mais tango okoma mutu nyonso to kolinga kosala nini kobatela vie na ye okozala sacrifier sans se rendre compte ndeko c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit les tomba nini ozwa nyonso mokilio na mokola suka molimo le kende na kufa mama na biso abomisi ndeko na ye ya mwasi lipasa mais po kufa amona ki ayepe makambo liwa moko pénible maladie emona na te maladie ezomona na te mais mutazo konda kaka likola biloko mokili o batete balobaka mwasi na mbali bakoti sheke mwasi na mbali bayokani babandi koboma na famille ya mobali kuna pe mobali akomi komona ye ati nyonso bazalaka bata olekisa te mutu mosusu mpenza olekisi ekindoki no yo koyebana mpenza ke te oza ndoki si longtemps na otatoli to kokende liwa ya pasi ndeko mbala bila la championne beta lisolo mutu nyonso ayebana kozwa mayele okei na muninga mais tango koyindela ye akolinga ko sauver pona ye ndenge beau frère a sauvaka pona ye yaya pa leka mbeka po nini po beau frère amona te batoyo babomi nde bazobimela bango a juger bon ko sacrifier mwasi na ye mokili mabe mokili matata live eza lelo na 20h30 l'heure de Paris vraiment pour tous les komata kale kotikala papa na biso abenga partir en France à lobby pona nini mama ya bana na ye azana place te na motema na ye a cause ya comportement baza mibale mibale ba pantalon mibale na ndako azopesa commandement ate bengeli ya mwasi oka mwasi ndazo benga mobali okanisa moninga na ye abila championne yango mibale bele soki a voyager na Kinshasa omona kuna nde ake kosala nini oyo ake kobima na basi non parce que to se retrouvaka te ofandika ati kofanda mais oza na place na yo te basi ebele
bazana mitema mibali na bango ta cause ya ba comportement to ko développer ngo lelo na 20h30 maman zala wana papa zala wana bo intervenir eloko nini to ko sala de sorte que toza bisika na mitema na bino bandeko na lingi bino ya trop c'était la vôtre la championne la femme a plusieurs casquettes depuis la Suède communiquer zali mibali bazali basi bazali oza na besoin ya molongani benga na diki na love diki na meeting diki na rencontre na siècle na 21e siècle oza na besoin te ya kobima po kutana molongani tout est possible on ne sait jamais ba mekaka kaka na lingi bino ya trop to kutani lelo na 20h30 zala wana présent pour na live ça va barder ça va yinda bye bye.